Nzambe na bomoi, Nzambe na bomoi, Nzambe. Makambo minene Nzambe na ngai. Makambo somo Nzambe na ngai, makambo kolelisa Nzambe. O makambo bandeko na nga. Kande lelo oyo tozala ba réveillon lelo oyo eza ya kobeba tokota na année ya sika 2025 bandeko na nga, ekomi kaka ya pasi pe mawa, ekomi kaka ya kolelisa, ekomi kaka ya mokili mawa te la famille. Nzambe o nini lisusu. Makambo minene boye pona nini, makambo somo boye pona nini, makambo kubangisa boye pona nini, femme Tamar. Tosali nini Nzambe na bomoi. Osalaka pasi kolala kolamuka na basala ya Nzambe. Elobi bato mosusu basala Nzambe lelo bakomika na bisimba simba. Soki omoni musala Nzambe lelo amati dikuka boye ebele bazo matate keno Nzambe mutu azo tombola bango. Ba mosusu bao tombwama na bisimba simba. Bandeko nanga ezaka pasi lelo ba vérité nyonso na poisa concernant makambo ya femme Tamar, concernant makambo kande bo mona kande makambo zo tambola kino ser na biso femme Tamar abeli liboma bandeko nanga makambo yo ebandaki wapi eza bisimba simba to eza nini. Ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo na yebike boza ebele o bozo célébrer ba anniversaire na bino. Kande na lobaka ko célébrer anniversaire ezalaka ngolu, ko célébrer anniversaire ezalaka penza esengo. Pourquoi? Parce que ebele ya batu bakufaka mosusu 3 jours avant anniversaire na ye, 1 mois avant anniversaire na ye, 6 mois avant anniversaire na ye, mais soki yo na lelo oyo Nzambe abombi yo komi ko célébrer anniversaire na yo, en tout cas na lobaka toujours et encore que ezalaka malamu ko komisa Nzambe ko tombola pe Nzambe na système moko ya malamu. Non sincère condoléances na ba nyonso bazolela kande na lobaka toujours et encore que matanga tango yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koyei pa na bino lobi kuna na okende kuna te. Matanga eyaka na ndenge nango yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe na mobimba ba ye penza ko présenter ba sincère condoléances na ba famille o nyonso bazolela. Ba courage na bandeko nanga nyonso o ba ondeka to ba olekisa ba mama moko très difficile. Je sais que un mosusu dans la vie soki ba moment eleki ya mabe penza makasi eza na bato mosusu ba mitunaka est-ce que Nzambe o na sambelaka penza ayokelaka ko sambela na ngato ayoka ngate. Ngana yeka kwa encourager yo que Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba documents ya quartier, okozwa ba documents ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba documents administratifs nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge ezalaka na système moko bio, na système moko gu, na système moko kitoko. Bandeko nanga ba mapango yango wana. Toteka ba mapango na $750 ya pamba osombi lupango. Sombela bana na yo lupango, somba lupango pepo na yo moko kande na lobaka. Bandeko nanga eza ba bilo mosusu il faut to lobaka. Lelo oyo la plupart des gens omona naza na poto na somba lupango na Congo. Pourquoi? Na poto wana Nzambe oki ko salela yo ngolu okoli. Tant ozala ba 80, 90, 78 ans. Ovanda wapi ozona ba mbongo pona ovanda na ba maison de retraite.
ozala bambongo mpona ovanda na hospice de vieillard wana ezala mituna mosusu bandeko na nga okoki kokufa lelo siko soki okufi lelo bana na yo bakotelengana bana na yo bakovanda wapi ezalaka mutuna somba lupango na $750 ya pamba y compris les documents donc badocuments nyonso tozalaka nango besoin ntango moto asombaka lupango bakopesa yo mbala moko na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Salut, salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, ya lelo toye lisusu bandeko nanga na sango ya pasi, toye lisusu la famille na sango ya mawa, toye lisusu bandeko nanga na sango ya ko lelisa. Que pasa? Qu'est-ce que se passe? Bandeko nanga ka affaire ya liboma ya mama na biso femme Tamar. Bandeko nanga makambo ezaka ya pasi. Ebele abato bakotuna mama Étoile kota na mozindo nini ezoleka. Avant na ya kokota na mama mozindo ekozala mwa bien na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso yakala ya sika plutôt. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Gracia Mpoi, na pesi bambote nanga na mama Lisimpitu, bambote na mama Eugénie Zemanga. Mama 2024, Gavker to yelibino solution. Bon ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation du susu kandenge zalaka na ndenge moko malamu na ndenge moko kitoko na ndenge moko gu bandeko nanga Gavker aeli biso ba solution ya kilikili. Gavker aeli biso ba solution ya kafu balobi na Gavker bika na yo libela na Gavker bandeko nanga place ba solution ya kitoko pe ya malamu ezali. Ozana problème ya hémorroïde interne to pe externe, problème ya pota libumu o esila kate kolemba lemba sukali tension, solution eza nango kaka na Gavker. Ozana ba bouton kandenge boyebi la famille poso ezobeba yo bandeko nanga ba tampon matakita Gavker azana ba solution moko eza nango très efficace. Ozana problème ya banduta kandenge ezalaka biso basi surtout la plupart ya basi tozalaka na banduta mwasi soki kaka komi kobota omona ta soki atikala kozala na nduta te après kaka kobota la plupart ya basi bakoma na banduta. Gavker aza penza na ba solution ya kitoko pe ya makasi. Na Gavker bandeko nanga bika na yo libela kote ya ba papa omoni papa makambo na yo ekomi kosimba lisusu te, mama komi koyima ozokoka lisusu ba makambo te kandenge ezalaka ekozala malamu benga Gavker. Gavker aya kosunga yo na ndenge moko ya kitoko pe ya malamu na système moko ya bien. Voilà la famille tokota na makambo na biso kande to beta masolo ya femme Tamar. Na bandi ebele abatu toyebi femme Tamar toyeba ndenge abanda carrière na ye. Toyeba ndenge batu basutena femme Tamar. Batu ebele basepela na femme Tamar.
na ba témoignage o ya beta. Moi-même personnellement je me rappelle surtout na témoignage na ye o ya yaki ko bete la biso tango docteur wa balaki. Eza témoignage moko en tout cas esala kinga bien. D'ailleurs na tiaki yango na chaîne na biso batu o balandaka Etoiline soki okoti na ba émission na biso omona émission wana ezali oya bando beta lisolo ke tango abalanaki na mobali na ye abalaki moseka atikala koyeba mibali te me kokota na ndako libala mabote ezoya te bakende na hôpital docteur aye ko déclarer na bango ki bakotikala kobota te bayaki komona soki ba maladi moko boye na libungu na ye mais ye atalaki maloba docteur wana te atalaki o nzambe aloba po na ye na minute oyo femme Tamar akoma na ye mama bibota bota akoma kobota. En tout cas ils a témoignage moko bandeko nanga chaque fois e bando kotanga na bando lobanga moko que rien n'est impossible à notre Dieu ka ndenge Bible yebisaka biso mais na kilelo o bandeko nanga ekomi kosala pasi pe mawa ebele abatu tomona ki femme Tamar tango akendaki poto akendaki na France pour la première fois tomona ki succès ya makasi batu bayambaki ye penza kitoko kokende na ye wana azalaki humble azalaki simple comme d'habitude musala nzambi aye kozonga awa auti lisusu poto nde place makambo nyonso eke kobeba na kosala ka concert asala jour kaka ya concert mama na biso femme Tamar abetisa batu mabaku moko kuna pas possible. Et surtout que na yebite ceux qui ezalaki onction ya Saint-Esprit oyo et comment ki kosala ki abando koloba ba témoignage na yena ba français moko bandeko nanga na oyeba te makambo bando loba soki abandaki ko comprendre ngo to abandaki ko maîtriser ngo te to soki ezalaki ndenge nini batu ba seka na concert wana bandeko nanga pas possible. Bon ebele abatu ba comprendre biso ba congolais la plupart ba congolais ba mosusu bazalaka na manque ya confiance wana omona batu mosusu ata soki ayebiki lango na yebi nanga te na koki koloba munoko o ne se sentira à l'aise mais soki amoni batu omona mutu mosusu alinga neti ko impressionner batu mosusu bazwaki yango ka bongo alobi peut-être que comme atie na France amoni ke malamu na loba na français comme ça na epate batu na impressionner pe batu ke ngape mama femme Tamar na loba ka français la famille etikala wana te. Femme Tamar a komi kokota ba TikTok. Na ba TikTok awa a komi bilobela. Moi je me rappelle ça na vidéo kutu moko ser moko azo pekisa ye. Bande konanga façon a longola loboko ya ser wana neti mutu moko aza prête ya kobunda. Akoma ko expliquer batu ba quartier oya vanda. Toya kotala ba live mosusu femme Tamar azokota na ba live wana akomi koloba combien yepe alataka ba perruque ya cher combien yepe alataka bilamba combien yepe alataka asimba ba sac ya cher etikala wana teto mona ba mama mosusu ba mama Kongo ba ya ko répondre femme Tamar baye ko zongisa ye penza na nzela parce que oza musala nzambe oza na besoin ya koya kosalela biso ba vantir na ba réseaux sociaux oya kosalela biso ba vantar na ba réseaux sociaux te tango ka baye ko répondre ye pa ya mama Kongo to ye ko mona femme Tamar akomi ko tombola Karine Mokonzi. Pourquoi? Parce que ayebi ke soki eza ya kobeba na mama Kongo muto ko sila na makasi na mama Kongo ezalaka Karine akomi ko tombola Karine Mokonzi bande konanga et kamusa batu ebele batu bao mituna mama na biso femme Tamar ekomi nini pourquoi femme Tamar a komi bilobela pourquoi femme Tamar a komi na ba agitation batu mosusu bakomi koloba non eza dépression batu mosusu bakomi koloba keno femme Tamar a simbikisi batu mosusu bakomi koloba keno femme Tamar a komi liboma. La famille ka ndenge boyebi chaîne na biso ezalaka chaîne ya bana nzambe biso totambolaka na kibonzambe totambolaka selon la chair te mais tolinga kotambola selon le Saint-Esprit. Eloko na koki koloba nanu premièrement avant na kota na mozindo ya makambo na biso la famille na sengi na ba chrétien nyonso o nyonso yebi ki osambelaka message o etali yo totia mama na biso femme Tamar na ba prière. Je sais que situation oyo soki totali yango nanu na miso ya ki spirituel to comprendre makambo ebele. Vous savez que diable alingaka te élévation ya mutu.
diable alingaka yango te. Surtout soki élévation na yo wana ezokende mpo na lokumu ya Nzambe, diable alingaka te. Diable akokotela yo ka apiége yo na mwa makambo moke, c'est fini. Soki bonzambe na yo eza ya malonga te to ozalaka entouré na batu o basambelaka penza makasi te. Bandeko na ngai yango tomonaka batu ebele bakweyaka. Yango tomonaka ebele ya batu bakweyaka. Yango nga na lobaka eza na batu neti ba prophète ya minene ba pasteur ya minene. Oui, c'est vrai, oza pasteur ya munene, oza na ba onction. Ezalaka toujours bien ozala na batu moko baza entouré o baza pe batu ba prière basungaka yo pe na ba prière. Ezalaka bongo. Na élévation ya femme Tamar parce que femme Tamar kobandaka carrière na kobanda mbala moko na kotombwama. Bomoni résultat lelo. Nga soki tokoti na makambo ya kibonzambe, ce sont de combat bandeko na nga eza bitumba. Eza bitumba bandeko na ngai. Eza babilo mosusu bo comprendre te. Eza na bitumba bandeko na nga ka ndenge ezalaka ye azosambela pona bato azotimisa bamilimo mabe. Siko yo pe de ton côté, peut-être na ndako na yo kimi eza te. Peut-être na famille na bino kimi eza te. Omona ka bamilimo mabe wana ekomi kozongela yo. Ekomi kosala ba retour ezalaka bongo. Yango ezalaka toujours malamu yo pasteur. Tango ozokimisaka bamilimo mabe na banzoto abantu. Rassure-toi que ozala toujours connecté na trône de grâce. Ezala te ke no oke ko bimisa bo mataka na bangoba parce que toyebi femme Tamara mataka bangoba ya mangenge wana mingi. Oke ko sala ba délivrance na batu mais tango Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki to tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mbongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Bandeko nanga to sambela pona femme Tamar ezosala ka pasi pe mawa. Ezosala pasi pe mawa na utu komona kutu compte na ya TikTok mobali soki mobali na ye soki batu o ba travaillaka na bango ba uti ko kangango. Ezosala mabe penza makasi na sengi na ba chrétien nyonso ba o nyonso basalelaka Nzambe ba pasteur Moïse Mbie, pasteur Mike Kalambai, ba sœur Deborah Lukalo, ba mama Sandra Mbouyi, ba sœur Enis Manyanga. Ka oyo ezaka na bino bo soutenir ndeko na bino, bo soutenir ye na ba prière, bo soutenir ye ce qui ezape makambo o ya spiritualité te, eza peut-être dépression parce que dans la vie tozana ba makambo ebele hein, ezana ba batu mosusu omona ka keno asambela ka ye kuto azalaka na problème te, peut-être na famille na bango bazana ba makambo, peut-être na libala na ye azangi kimia hein, batu mosusu bazala bongo. Donc toye kosenga na bino nyonso bo soutenir femme Tamar bandeko nanga ekomi kopesa ka pasi wana kutu eko baby sa carrière na ye bilobela oya bandi bandeko nanga na komi ko bangelango. Pourquoi? Parce que soki totali bien te lelo to lobi carrière na ye eko be